pembe na yote bisala mabe ko pousse la pembe na yote échec ko pousse la pembe na yote maladie ko pousse la pembe na tout monde là ça rempli autour ça pas tout na yote qui est porté Atana monde ténèbre bachakina na compte. Atana monde ténèbre bachakina na compte na bile Alléluia. Que je sois rempli de cet esprit, rempli de cet esprit, rempli de cet esprit. Au nom de Jésus, cet esprit remplis-moi de ton onction. Au nom de Jésus, que je sois rempli de mon ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je sois rempli de cet esprit, rempli. Oh, voilà, mon sang, que je sois rempli de ma santé, rempli de cet esprit, de l'esprit de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rempli de cet esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Zamba pambola yo. Azobona Nzambe. J'ai une forte conviction que moi oyo, moi moko significatif na vie na yo. Moi otozokota à cause ya prière botu ya lelo. Kanga maloba oyo. Okomona na moi oyo makambo malamu ekosalamela yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Kanga ndeko koti prière oyo ya lelo. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Tozobona Nzambe. Akomeye bisinga yi. Nani akomaka sumu kite. Atomo kilo na ngonga butu abalala. Na journée za mutaba kuta. Tozolela la sama kola Nzambe. Tosumuka kina makotala na koyoka na matongi na intention même na convoitise otali oluli banzamba libisa yo tozobonela mo banzambe kati ba fina biso doka ba masumu toto bikaka na ngolo ya Nzambe kapa bien tozobona Nzambe lela ba banzambe na fina yo lela ba banzambe mamalila lela ba banzambe olena lela ba banzambe zamba kasi nishajene ba banzambe ba banzambe mukulaka lela ba banzambe That's not what I'm
La Bible déclare, ils ont vaincu à cause de la parole et leur témoignage. Voilà combien la bataille de Passia est purifiée, est sanctifiée. La commun de Passia, tout le monde est alléluia. de Jésus-Christ de Nazareth. Ménage spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la fin de l'année oyo emonangate emona libota nangate emona bana nangate emona banzela nangate nazobomba bango na samakila yawe nazana esika mosusu te akende wapi soki na yo te nabombi libota na samakila bana tata bana mama na samakila na yo nzambe naboyi kozala surprise na desambo oyo nzambe naboyi basurprise yesu naboyi basurprise nzambe yango nazobelela yo nazotelemisa yo na kati ya ndako nazotelemisa bakila yo yesu bakile ganga bende ganga kile yesu masiya mpona bana israeli
pas Pharaon, Mathieu Ganga Zambé, Mathieu Batela ba première année nyonso Israélite, Mathieu Bomba ba première année nyonso Égypte, Mathieu le long des efficacité, Mathieu le long des efficacité, Mathieu le long des efficacité, Kora Sakayama, et Sopara Kikoranga, et Sopara Kikoranga, moi aussi je pars, et Sopara Kikoranga, je pars Seigneur, Kora Sambera Baba, le sang de Jésus, et Bomba Mabota, et Bomba Mabota nyonso, Nyonso bazunguka yonkolo, et Bomba ba Christian nyonso, na monde entier, Mathieu naona bandeko bana bopito, et Bombe Batela, et Bombe Bomba, et Bengala nyonso na koma, na zote na bango, na kombo na Yesu Kristo, libeyebisi ngai, bafort basuporte bafaible, na ye lokola fort, liboso na yo Nzambe, mpona kosuporte faible moko, yawe nyoka mawa, yawe nyoka mawa, Adonai nyoka mawa, kotanga baku, kotanga mabula te Yesu, nyoka mawa Nzambe, accorde-nous ton sang précieux, accorde-nous ton sang précieux, accorde-nous Jésus, accorde-nous le sang, accorde-nous le sang, accorde-nous le sang, Osateyama, Kora Sakayama, Matila na bombo ya Josué, na Zobe ya Matila, na bombo ya Samuel, na bombo ya Balanga, de David Akanzi, Matila na Yose Bomba, Matila na Yose Bomba, Matila na Yose Bomba, Kolo yonde tata, Adonai yonde mama, Adonai yonde famille, yonde nyonso nanga, nazanga nyonso, kasi yote Yesu, kasi yote Yesu, kasi yote Yesu, nazanga nyonso, kasi yote Moment prière on a beaucoup Nzambe mobateli malamu Adonai mobateli malamu Adonai mobateli malamu Adonai mobateli malamu Adonai mobateli malamu nazanga nyonso nkolo nazanga yote Nzambe bikama nazanga nyonso mozalisi ya likolo na se kasi nazanga yote Yesu oza nyonso nanga Yesu oza nyonso nanga Yesu aza nyonso nanga Yesu aza nyonso nanga aza elonga aza bikamwa aza nyonso merci Jésus Alléluia 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 au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia au nom de Jésus au nom puissant 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 de Jésus Alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia Alléluia Likolona nyonso wazosimba milimo wazokamba milimo yondo oza na droit to décision na bomo ya moto yondo oza na décision na bomo ya moto décision asuka esimbami epai na yo décision ya bomo ya moto esimbami epai na yo décision asuka kolo nabanga nani Yesu nabanga nani Nzambe nalenga nini nkolo nawelela nini Nzambe ya bikamwa yondo simbi nyonso ozokonza nyonso ozobatela nyonso ozodeside na nyonso oza elongo Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur il est le même hier aujourd'hui éternellement Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur il est le Seigneur le roi des rois la manne cachée la manne révélée le tout puissant tu es tout pour moi Jésus tu es tout pour moi Kora Sakayama Kora Sakayama
Zamba pambola biso frère Chris. Zamba pambola biso. Est-ce que vous connaissez Seigneur parle-moi. Seigneur parle-moi. Dans mon temps mon cœur exaltation. Biso l'homme ne vivra pas par le pain. Car c'est dans mon surtout. Au Nzambe kaka na lipa te na kwanga te mais na maloba oyo tipa nzambe banzambe elobela ngai maloba na yo ezala semence ya malamu oyo nakoyoka kaka te nayoki mpe ezwi impact influence na vie na ngai nakotambola maloba oyo mwa oyo mobimba jusqu'à ce que l'année va se terminer e maloba ya butu ya lelo ezwa semence kati na ngai mpe ezwa impact influence na mobimba na kombo na yesu masi tokondeli alleluya libela biso yesu na papa libela biso andila liloba na yo tolotiaka pisi lopota Nasa loboko na yo eza biso maloba oyo ekochange panzo na biso ya kotambola na kombo na yesu masiya au nom de jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nzamba pambola biso na kombo na yesu masiya. Amen. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo penza yaya. Nzamba pambola yo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tukanga ba micro na biso, songo ba men au fungulo le bien men. Tukanga ba micro na biso. Nous avons la 30 minutes, 20 minutes d'exhortation. Au aussi s'appuyer la mission de la prière. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller mailler les macasses. Okangi micro na yo. Yo kabiso. Est-ce que yo kamakiel na yo te po yo kan idée ya bien. Très bien fait. Tu vas mailler. OK. Ya olenga na katikati wana mwe loko moja wana okangi micro penza. Mabibi kanga micro s'il te plaît. Amen d'ailleurs. Au fond de micro malembe bi amen. C'est la question insusceptible et c'est la première amen. On va dire. Allez. Tout le temps dans le livre de Marc chapitre 11 verset 13. Tout le temps on est sur tout terre au frôler. OK. Tout le temps dans Marc chapitre 11 verset 13. Mais yo au temps on a ndako lobby butu so olingo tangi eza malamu mpona yo faut totanga la Bible po bakosaka biso te et puis Bible eza kolia na biso ba chrétien ça va pambola biso dans Marc chapitre 11 verset 13 11 à 13. J'ai lu la parole du Seigneur. La 12. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus vint, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouva quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Apercevant de loin un figuier qu'il avait des feuilles, il en alla voir s'il y trouvait quelque chose. Il s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas
la saison des figues. La saison des figues, pardon. Alors, toujours parler sur les saisons. Les saisons. Est-ce que vous avez dit une saison? Saison. Saison. Alors, Jésus-Christ a outi na Bethanie. Il y a dit sur a outi na Bethanie. Jésus-Christ, comme d'habitude, ndenge atamulaka avec otamula na ba disciples pour son ministère. Et un jour, dans le livre il y a Marc, Marc 11, Yesu Masia akendaki akoti na Bethanie na Israël, akoti na Bethanie aki kosala musala nzambe, et pendant que azokota na mboka na ba disciple ayoki nzala. Yesu na ndenge po moto anape ko nzala. Yesu biso Yesu ayoki nzala. Et pendant que ayoki nzala atela musika. Baby, il regardait de loin. Jésus-Christ a vu un arbre. Amoni zete moko na musika. Alors bina kende po na buka nzete fruit na kati ya nzete. Siko na musika, Jésus-Christ lokola moto a se trompé. Na bi lokola moto. Mais il y a leçon à pesa biso parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Il vivait comme des hommes dans un chair humaine. Jésus-Christ se perçoit de loin, atteint la musika, à mourir nzete. La nanga penza na bokebi, s'il vous plaît. Dieu a permis que nous allons mingi les loter pour maloba oiza la semence malam la vie na yo. Ya Fabien yoka malam. Jésus-Christ atteint la musika, à mourir nzete et mis ba fait ya kitoko. Apparemment, Jésus-Christ a dit qu'il montait ma wana parce que la musika a moni ba fait ya malamu. La musika nzete nyonso oyo portera ba fruit. Na musika otala yango na ba feuille na yango ba feuille ya ba nzete ils ont déterminé il y a des fruits ou il n'y a pas de fruits. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus-Christ atteint la musika dans côté na Bethanie na ville a moni nzete juste na entrée a moni nzete na musika na ye et a poussani Yesu kat na mutu na ye anga selebse le komoko la nga malamu. Jésus-Christ s'approcha pour que a muka figuer en français na ninga lidame je ne me trompe pas lidame abi a poussala so nga yango 5 so peut 10 so peut fait to éviter mais l'essentiel que anga poussa ali yango pour se ressaisir à se maîtriser à se moi force moquer pour nous aider qui soumulaï. Et pendant que Jésus-Christ a commis, oh, il y a quelqu'un qui n'a moutou na yé, na musika ya nzete, lorsque a commis le pembe ya nzete, a comprendre que nzete yango eza na fruité. Baleki na bango. Jésus-Christ a continué mission. L'histoire de nzete, oh, apparemment, il y a figue. Et c'est l'équipe. C'était figuier, la figue, zali dame, madame, c'est ça. Jésus-Christ à l'équipe. Histoire c'était apparemment dans mon tour Jésus-Christ il y a qui les sous-soutés. Dans mon tour ma disciple il y a qui les sous-soutés. Bah comprendre les gars, hier souper à se tromper, bah mopé, bah je le orienté. D'où il faut pas continuer chemin. L'andana na bokebi. Frère Christ l'andana bien. Yesu a continué mission na ye. Donc le Seigneur, donc le Sauveur, les ouins, a continué mission il y a 3 ans. Mais les mêmes jours, lorsque Jésus-Christ a signé ses missions à Zozonga, mais Jésus-Christ a monaki figuana, c'était figuier, a monisaki yango avant baleka. Donc on a qualité nous était oyo par rapport à péage nango, il y a fait nango. Il y a aspect nango. Ba fait kitoko, nzete kitoko. Apparemment il fallait qu'ils aient nzete na ba fruit nango. Na ba fruit nango te. Jésus-Christ a maudit yango. Yesu pe na maudit ki nzete, il a na bokebi s'il vous plaît. Yesu pe na maudit ki nzete, na ndenge ya kibomoto. Yesu asaki mabe.
parce que nzete wana ezalaki na saison na yango mpo eproduit bafruit te eloko esalaki ke Jésus Christ tout l'un de ses disciples dans Jésus-Christ a dit, oh maître, retour, mon Dieu. Nzete o ekauki. Tout naturel. Or, un enfant de Dieu a dépendre de la saison T. Enseignement Christ a fait sa mission que mon sang n'ensemble, moi l'ensemble, on dépend de la saison T. C'est-à-dire, il a expliqué en gros. La janvier, la simbarambo au mingi, ça c'est ma keleba. Parce que comme mars, avril, la simbarambo au T. Ce qui n'a vu la simbarambo au sala, dès la moula kambongo, ce moussala exact, la moula kambongo au T. Ce qui m'a pas d'engager, dès tout ça, la vie est bien, mais ce qui a été voyage, tout ça, la vie est bien. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Wana ozo vivre selon temps. Ok, un enfant de Dieu a qu'on vivre selon temps. Que temps oyo, ils attendent on a mon malamu. L'année, temps oyo, ils attendent on a mon malamu te. Non, où est le langage? Il y a battu, ozo vivre dans la vie charnelle. Nakibomoto, un enfant de Dieu, ozo vivre dans tous les 2 saisons. Nous avons la potokuna 4 saisons. C'est-à-dire, dans la saison surtout, et bon, on produire ma fruit à malamu, la bénédiction de Dieu. Bénédiction à yo, ils ont dépendre de la quantité. Ils ont dépendre de la moment. On a hiver, na printemps, tout ça, na saraboy. Sur la continent hiver, ils ont été. Toi, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Quel que soit l'état ou les circonstances. Yo okobika bika moya nzambe. Yesu aliko bisa ba disciple boye. Musa na nzambe, mwana nzambe. Na tanyo surtout oyo mutu akoya pembe na yo, akute na lipamo lipa na yo, akute bokauki te, akute compétence te, akokute eloko ya malamu kati na yo. Bien-aimé le Seigneur, Yesu atali figé na musika et pesi ba fiage malamu. Il y a des gens, des enfants de Dieu, on va vivre par rapport à aspect na bango extérieur, mais aspect intérieur na bango ezala kokauka, ezala kokufa. Et lorsque Jésus alingaki amona na figé oza enseignement, ndenge ba fiage na yo,
bafe na yo eza kitoko ndenge mpe bongi namona eloko malamu mpona yo ya kolia eza aspect kaka ya elamba te kaka ya Facebook te oza makasi na Facebook soko osomela bana Chanel oke place moko okangi photo mais en réalité vie na yo eza vie ya malonga te vie na yo ozosouffrir moralement vie na yo ozosouffrir matériellement mais lokola ozolinga opesa apparence apparaître maintenant être bien aimé ebele bazolia bango ndenge wana ebele bazokutana bakomba ndenge wana apparence ya libanda ezolakisa malamu mais quand baza na kati bamoni eloko te bien aimé le Seigneur kopesa baparence te linga ozala oyo nzambe alingi yo ozala ko eloko nzambe alingi oyo ozala eza kopesa apparence te Facebook TikTok te lokola nde toza malamu bongo nde apparence ozopesa soki tapusani pembena akuta mpe kaka eloko wana na vi na yo nzambe apambola yo Jésus Christ azolinga ayebisa bapote quel que soit l'état, quelles que soient les circonstances, ebongi ovivre vie moko ya malamu c'est-à-dire ntango okoya koluka eloko pa ya Fabienne bakuta pena oza bongo soki baye koluka eloko epai ya mama Tolo bakuta yo mpenza oza bongo donc okauka te Jésus Christ azonga apesa enseignement na mwana Nzambe quel que soit le temps, les circonstances lokola vivre pas selon les hommes mais selon Dieu lokola vivre la destinée ya Nzambe yo okokauka te amen amen oyokinga bien te lokola vivre la destinée ya Nzambe quel que soit le temps les circonstances yo okokauka te mboka wana ebebi o poto ebebi o Angola ebebi yo ozo dépendre na Angola te ozo dépendre na France te ozo dépendre na Afrique du Sud te o Congo ebebi nyonso komi bétonné bien aimé le Seigneur na moment où il y a des gens na Congo bazo vivre via malamu na peso témoignage moko ekoka musayo na ya Angola na simba ba miette ya mike mbongo normal et au vivre normal pendant 12 ans. Confinement et hier à mon miracle moko na simba mongo na moment ya confinement nanu na tikala ko simba yango te depuis na ya mboka oyo na badeli depuis na ya mboka oyo mongo na simba na confinement en Angola atika kosimba yango te badani surtout na mboka oyo mbongo na sina na Congo na ta confinement baso kamwa ozo mbongo wapi bien le Seigneur par là il faut comprendre que na vivre na loi ya mokili nous vivre na loi fait la grâce na faveur divine ya Nzambe mais si ka ba porte kanami Nzambe ko fura ba porte yo zo vivre pas selon les gens pas selon ton pays mais on vivre par rapport à la grâce ya Nzambe amen amen on a aye bisayo on vivre vie ya tamoko ya saison moko c'est parce que on comprend que quatre na yo à part la vie physique on doit vivre il y a la vie mosusu on a les colères à vie na yo c'est la vie divine amen amen mais on a Nzambe na ba prière na yo tant osala chaque que loko la sia moi et que tawana on comprend que simité changer ta mosusu parce que quatre na yo on a bolamu plus quatre na yo on a nzete oyo kaukaka te on a nzete oyo courando evani pembeni ya mai quel que soit l'état quelles que soient les circonstances yo okoponi bafruit ya malamu na biboye oza nzete oyo eza efanisami pembeni ya courant d'eau quel que soit les temps les circonstances qui peuvent arriver dans la vie mais yo okokauka te bato bakokamwa yo bakokamwa yo sokande yo source na yo ezali ke yo okaukaka te oza pembeni ya mai nzete nyonso tu ozaka pembeni ya mai ekaukaka te
soki oluki eloko ya Fabienne, soki oluki eloko ya Lila, soki oluki eloko mama Efrazi, ekelaki moto bole musala ozozwa te longwa na musala ya naturel bondela nzambe amemo na basurnaturel nde okobika bikamwa nzambe. Amen. 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 Soki na nature boye ozo kokoganye vie te, aller dans le surnaturel okoganye vie. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne dépendons pas de ce monde. Mais nous allons vivre dans ce monde. Différence na yo na bango yango wana. Yo ceux qui ont luki musala na bango, bozwi na bango te. Tango kosoka na ndap na yo, okokuka mabongo na sebi nzambe, na kesi ko na lola. Na ke na lola parce que na lola misala ezali. Na ke na lola parce que na lola babongo ezali. Na ke na lola parce que na lola bana bazali. Yo bozala kutozo vivre na deta. Soki ki bomoto boye simbi te bonelaka nzambe omoni makambo kochange oza mwasi ya naturalité oza mwasi oyo amondelaka mpasa na surnaturel kati na ye. Soki omoni makambo ezomarche te longwa na vie ya naturel. Vie ya naturel eza nini? Eza makambo oyo ezoluka na bato ozozwa te. Bino nyonso bozaka na langage moko boke bebi pote bebi Congo et baby yaya. Il y a des gens au bazo bala du jour au jour. Il y a des gens au bazo bawama. Il y a des gens. L'homme a un langage naturel. Langage naturel, c'est un langage oh il y a un découragement. Langage naturel, c'est un langage oh il y a un bokaru qui a découragement, na kolema et même c'est la morale. Oh angole baby ndenge ni yaya mutu akilika lote so mutu ka share pour ya $100 oh et baby alléluia amen angole baby Afrique baby yozo vivre na volonté parfaite ya Nzambe. Amen. Amen. Saison nyonso tu ya vie na yo oyo tika na se ya moi nyafa be yo kangai ta nyonso tu oyo tika na ngona se ya moi bana kolanga TikTok bola nanga malamu ta nyonso tu oyo otika na ngona se ya moi awa bana ko vivre na ba saison nyonso tu elakisi boye bato bakoya na tongo bakuti yo iyo pe amen santé kitoko bayelo na butu santé kitoko bayelo bi santé kitoko bayelo bi okuna santé kitoko bakamwa yo. La Bible dit ceci: vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Batu o basa bato bokauki basa batu o basa batu ya tamoko nani ayebisi yo ite vi na yo eza comparable na vie ya ndeko mosusu wana olingi o abandonner la foi chrétienne pour la nini yo kokauka te yo za figie wana te yo zali nzete oyo na pisama ezoloba oyo avandisami pembeni ya mai na bondeli nzambe na butu ya lelo obanda koproduire bafruit ya malamu soki okaukaki parce que ozovivre na temps moko na temps oyo tokoti nango banda koproduire bafruit ya malamu au nom de Jésus. Fruit ya libala elanda vi na yo, fruit ya bénédiction elanda vi na yo, la bénédiction spirituelle, financière, matérielle elanda yo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yo oza semence ya malamu. Yo oza semence oyo balakela mabe te. Olakela mabe oza semence oyo balakelaka mabe te. Oza race ya bato oyo balakelaka mabe te. Oza race ya bato oyo balakeli mabe ezali retour en expéditeur. Oza race ya bato balakeli mabe bayelo bamoni opambwami. Oza race ya bato ndokela butu afina yo akuti moto lobi na tongo amoni na BMV. Oza race ya bato oyo babundisi yo lobi bamoni yo hotel mizotambola malamu. Oza race ya bato bafini yo opambwami. Oza race ya bato basala mabe mpo koya yo tombwami. Yo oza race ya bavainqueur. Yo oza race de vainqueur.
Yo, la race des vainqueurs. Amen. Osa race des vainqueurs. Amen. Osa différent bandeko na yo. Amen. Osa différent na bakamarade na yo. Amen. Bata baboni yo bakuta yo olela. Yo kolela te. Amen. Osa race ya basi oyo balelaka te. Amen. Osa race ya mibali oyo balelaka te. Hosanna. Oui, ya malamu au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans le livre Ecclésiaste, premier verset. Bible le Bible. Sous les soleils, il y a toutes choses. Bible dit bien, sous les soleils, il y a un temps pour toutes choses. La langue madame la française au Bible. Il y a sous les soleils. Bible a dit quoi la terre. Bible sous les soleils. Et ça un temps pour les camounions surtout. Il y a moi sous les soleils. C'était qu'on peut manga lelo. L'obi qu'on a peut manga té. Parce qu'il y a saison en côté sous les soleils. Principe universel. Principe il y a mokili sous les soleils. Les lots on comprend pas au changer de façon comme on est là. Même fois on a eu excité. Bible le Bible. Verset auto libre la mot bien été. Bible dit sous les soleils Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes les choses sous les soleils. Na seya moi likolote. Na seya moi. Ya ata o mayebo bimaka, zata o mayebo bimakate. Na Congo te na ta mayanzi. Na ta mayanzi te. So dit na ta mayanzi te so mayanzi là suspect hein. Vous appelez très suspect. Amen. Na ta il y a là sous les soleils, moi si à coquille ma quartier ma trompe à robot selon la médecine universelle na à mokili et ça bongo tamoko comme la difficulté tamoko au sens de passer robot tamoko sous les soleils la nanga malamu non si ça awa sous les soleils et là tamoko oyo ce qu'on va dire on va taper sur l'estomac passé là sous les soleils et ce m'appelle éco-conseiller comme ce qu'on s'y l'a été on est à ma cama mokili yo kama sikoyo yo osons vivre sous les soleils mais dans la volonté divine de Dieu qui est dans les ciels. C'est-à-dire que ceux qui naissent à Mokili, on comprend que ma kamuna yo, ils ont marché sous bien que comprendre que ça nature à Mokili, c'est à Mokili. Alors yo, il faut bima na nature c'est à Mokili parce que Bible singai au Christ azali nzete oyo ali au Christ azali nzete oyo elona mi likolo ya ngomba. C'est-à-dire likolo ya ngomba eza terme au Christ anga lobake biso toza na se ya mokili te mais toza na likolo tozo vivre likolo dans les paradis. Chrétien nyonso tout né de nouveau affermi mwana nzambe qui marche dans l'esprit de Dieu à lui aza mutu oyo azo vivre na vie mibale na vie ya se lokola mutu mpe na vie ya mibale vie ya likolo ya lola yango okoremarke mutu oyo badekaraki ke na bamédecin na bango mingi parce que makambo na mona ke akobota te parce que batrompe bakati aye na église na mona basali na nzambe babondeli et accueilli après une année 2 ans aoki libumu pasi ake na hôpital docteur saki consultation akotaki ataki batrompe amoni ke mwana mwasi oyo aza na zemi ya bana mapasa oyo bauti wapi na nature ya médecine eza impossible na nature ya kibomoto eza impossible mais soki oke na nature céleste oke likolo ya lola olongwe sous le soleil oke dans le ciel ne okokuta bamatrice ozopesa bana eza ya amen amen soki olingi ovivre malamu longwa na kibomoto ya kibokili mata na le paradis amen aite so bokomprendre nga te amen nana malamu na mona moko musu to patu ko na kini papa na biso musi aidi na bala bayeli ye
mwana moko baboti baye kotalisa ye maman na bi na boti mwana o ça fait quelques jours mais mwana o sanga toki na sima nyoso na sima anga na se excité ba papa na ba ba ibili solo ba papa na barumbu ba kasavubu na barumbu kasi ça très ezali ba pesa papa o mwana osa na nzambe azwi mwana lalaka malamu atomboli mwana likolo arande grâce na église yaya tama titisi mwana mobali mwana pesi sexe na tuna sexe ya mwana wana euta wapi ekosalama ndenge nini les choses qui ont été impossibles na bato eza possible na nzambe. Amen. Bible solo baboye na bi frère Matthieu 17 verset 20 Yesu azo ba disciple na ye si vous avez la foi comme une graine de s'élever vous direz à cette montagne ôte-toi d'ici et va te jeter à la mer et jeter wana ekotosa. Christ a même mis sur la dimension des surnaturels. C'est-à-dire des problèmes qui sont dans la vie. On a la puissance de kolongola yango. On est pété. On a la puissance de kozwa yango. Oh, on a la puissance de mibale ya kozwa. De kolongola. Il faut que mutu on a rempli de cet esprit, on doit vivre dans la surnaturel de Dieu en toi. C'est-à-dire on a mutu on doit la likolo na lola. Yango on remarquer David je braque les yeux vers les montagnes d'où viennent les secours. En réalité, c'est la montagne. Je braque les yeux vers les paradis d'où viennent les secours. Les secours viennent des paradis. Montagne, c'est un terme de prière. Tout le monde a boutu à l'élo. L'homme va vivre. Na jar na malo na concept ya batia mokili na concept ya batia mokili oko vivre vie ya échec parce que ekolanda déjà na pensée na yo ngai famille na mois ya janvier février na sima mbongo na décembre na sima mbongo te lokola makanisi na yo pensée na yo ici eplata mabe wana oko remarquer à tous vivre bien surtout comme ça novembre octobre c'est parce que vie on a elata yo déjà o tsango na mutu na pe elati yo longola ngona butu ya lelo yo za mutu ozo vivre na saison te na tanyo surtout bakoya bakokuta yo ya mobimba bakokuta lipambo na vie na yo na moment nyo surtout. Amen. 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 Longola soko moni mutu azo ebisa yo makambo oyo yozo sala ngasi na sala yango deja ekosima te luka makambo mosusu wana eza yo ngai naza tolo ngai naza lila ngai naza krisia naza bokulaka wana eza yo ngai naza efrasi wana eza yo moi ce que je sais na kosala makambo mpe makambo na nga ekosimba soki lobe esimbaki te c'est parce que naki penché na saison moko parce que mutu on a fait des saisons la saison ya mokili pe na saison ya lola na bonne des nzambe na butu ya lelo et que makambo ebanda ko changer la vie na yo banda ko porter ba fruit oyo ekaukaki na vie na yo oyo nyonso tu esesaki na vie na yo oyo ekaukaki na vie na yo na kombo ya Yesu Masiya nzambe na biso nzambe to na se abana ko pesa oyo yango au nom de Jésus na pekisi maladi na vie na yo ofeli mpe mingi parce que na saison moko na mati na lola naka kozwa santé ya lola santé de fer naka kopesa oyo yango au nom de Jésus okopela lisusu te au nom de Jésus yo moto oyo mokanda na yo ekotaki complication na kombo na Yesu mokanda eza eloko te biske babandelaki yango na te na likolo na lola nake kozwa mokanda ya motu moko nake kopesa yango au nom puissant de Jésus libala babi yo kobala te besi batelemi bao batotala ya bala au nom de Jésus ndenge basalaki mokanda na yo na ke na lola ndenge kosusa mokanda ya malamu na pesa libota na yo po babala yo malamu au nom puissant de Jésus oyo baboyaki babaki yo kobala
augmenter, c'est pas plus. Au nom de Jésus, Dieu a toujours réservé quelqu'un auprès de quelqu'un. Donc, dérivé à cause de la vie, dérivé à yo, aïe la yo, la quelque chose à l'eau. Au nom de Jésus, aïe la vie na yo, au nom puissant de Jésus. Amen. Oza mutu to vivre la saison kaka ya sete, na saison ya saison ya simite, longwa na saison ya se ya, ke na saison ya likolo. Zana
bala kufa oli boso na ngai akendaki na dimension ya bato te parce que soki alekaka motu nde akufa lokola amataki na dimension éleve ake na lola. C'est vrai le conseil ya lola na kokota te mpona motu. Mais s'il te plaît mon Dieu na puzali pembeni ya trône na yo esekesi alongwaki na nati ya kibomoto tala kaka nzambe achange langage aki mosali na ye ofete kobima lisusu te zonga ete kobisana na vi na ye soki na moto ya mokili ya fabien nde moto akufi frère Christian soki na kote ya moto ya mokili nzambe ezokufa akoki pa médecin okufa kaka papa na yo okufa oke pa patrick chéribek okufa oke pa prophète okufa kaka oyo nzambe nde alobi soki to docteur alobi bato babanga koso nzambe alobi anga na partie oyo kokomprendre ndenge ozobondela ozolongwa esprit na yo keke ozovivre na vie ya mokili soki na mokili esimbi te wana siko mosu likolo yango nde ezoloba c'est toi qui les viens vers les montagnes d'où viendra mes secours. Les secours ne viennent de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours viennent de l'Éternel. Surtout que nous sommes battus dans mon kili. Il n'y a pas bien. Mais c'est la secours à l'Éternel. Mais secours à l'Éternel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'ensemble, tout ça, parce que ça a permis. Parce que ma femme est bonne, ça fait pas qu'elle est bonne, il n'y a pas de pailleté. Yo sikoyo osaka lokaba paye bona nzambe boye na vie na yo mpona problème na yo bilongo yazaka mutu kaka motu normalité oza mutu ya se wapemta likolo soki priere na yo sikoyo bona kola mutu ya likolo eza nzambe wana posa na bala na posa ya mbongo na posa ya mosala na posa ya boye makambo ya ntina ngai longwa makambo esila sanga sikoyo mpona mutu azopona makambo na likolo longwaki boso na yo nzoto na yo longwa puis en esprit combien de ceux qui comprennent dans mon livre et de la parole de Dieu on se colle avec foi au nom de Jésus na foi Yesu ya babiele ozo bondela na mabele ya kola ya Rwanda nebo kisi boye makambo echange kozaki kambo olingi na lola baye kobondela au nom de Jésus alléluia 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 au nom de Jésus au nom de Jésus yashaka kisi koyo bondela la tete bate kozo bondela shia kuwana au nom de Jésus au nom de Jésus na kumwa Yesu alléluia 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 c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Sakayama, Oraba Shate, Ondorobo Sakayama, Oraba Shekerebe, Ondaraba Bakayama Sata, Dekayama Mama, Orobos, Oraba Baba, Lobobo Sate, Oraba Baba, Rebe Santaya Mama, Oraba Santara Baba, Orobo Sate, Tosa Peple Mizapa, Tosa Peple Mizapa,
toute sa prière. Maintenant, 5 minutes pour eux. Au monde là. Prière à l'élo, avec mon sens, la prière à l'élo. L'objet de mon mois sika, l'élo déjà moi sika. Après, dans l'autre na yo, pour l'autre qui est pas moi, pour l'autre qui doit changer la vie na yo. Amen. Na comme on a eu patience, c'est les amours. La bête mon cœur, on a eu patience. Amen. Seigneur le Dieu des hommes, merci. Amen. Tout ce monde là, Tika moi pour la salle beaucoup de chambre de la dernière beaucoup de chambre on s'en va bouler projet yo surtout pour ça qui pour la vie na yo na famille na yo na ba parents na yo na bana na yo na mwasi na yo na mobali na yo ba projet oya vie na yo on va bomber qui a ma paix dans monde ténèbres na vie na yo na ba projet na yo na mwasi ba na yo et pour qui ça maté na kongo na Yesu basiya on de la boya oyo le ane oyo oya yango ya famille oya ya voici oya on a de Jésus on a Merci Saint-Esprit. Pendant ce qu'on a la déclaration de ce qu'on a fait,
maboko na ngai ekokauka te ete maboko na ngai eliaka na bofele maboko na ngai ekokauka te ete maboko na ngai eliaka na bazele maboko na ngai ekokauka te ete eliaka na baye bakusela bao bazanga badelese na kombo na Yesu Amen. Nzambe malamu topesi yo merci. Libota oyo epesaki pembe na yo mpona moto ya mokili te me mpo na yo tika ete motu moko apusanaki na butu ya lelo abika mpe atémoigne yo na butu ya lelo au nom de Jésus. Mwa oyo tokoti lelo oza bénéficier ya biloko nyonso komata na pensé na yo yango ekoyela yo na bopete au nom de Jésus Christ. Napekisi yo oforce vie makambo nyonso oyo kokanisa dans la prière dans le nom de Jésus Christ ekoya na bopete au nom de Jésus. Makambo oyo elelisaki yo yo okola sikoyo kolelisa yango soki mbongo efe souffraki yo okofe souffrir mbongo c'est-à-dire okosimba mbongo plus soki ayaki mosala ele kotungisa yo efe souffrir yo okofe souffrir misala c'est-à-dire ozala bamisala ebele ekoya liboso na yo kosala choix na bondeli nzambe eloko ezokosemble difficile devant ta face ekoma facile au nom de Jésus-Christ. Je dis et je décrète par la progression que Dieu m'a donnée comme son serviteur. Moi, Oyo, décembre de compte avec Jésus avant année Oesila, au contact de la Nzambe à Tolonase au nom de Jésus. Amen. Amen. Kenani Bosso. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la personne malade la santé na yo, la vie na yo, la boy échec, 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 allez rester là na yo, rester là na yo, les papas là-bas na yo, ça na yo, c'est la réussite. C'est la nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Papa, te pèse, merci. Le coup, mais je ne pas ma sanzoli. Ce qu'on y a l'obité, papa. Tu as tout sur mes crédits. Tu as les batté, yaya. Pour la bonne chose, pour la biso. Qu'on pousse toujours pembe na yo. Kuma na yo. La kate mo sena nzambe. Na béni mutu nyoso to participer na prière alelo. On a participé la kanisela ye na kombo na Yesu Masihi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer les verts pâtirages et me dirige près des eaux paisibles. Il ressort mon âme. Il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu te dresses devant moi irritable en face de mes adversaires. Tu vois, oui, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je le dis 3 fois Amen. 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 Acclamons pour les rois des rois. Au nom de Jésus. Zamba pambola biso. Tokotémoigner Nzambe. Yom tokotémoigner Nzambe. Moni tokota ce qu'on a dimension où il faut que témoigner Nzambe. Tobondeli pour moi le boka Nzambe. Mais tobondeli pour moi le boka Nzambe. Moi oyo ko vivre le boka Nzambe. Et puis qu'on s'en prière. Na osenga lobby aux la chaîne et prière. Sikoyo koti ya moti 18h ya journée libosio ya mois oyo tokoti ya 11e mois. Zana tisi ya prière. On a bika molenge kozala partage na yo. Nzambe apambola biso na domaine ya miracle. Mame Frazi. Papa. Obino voyagera hein? Oui, papa. Voyagera nini?
Bikamwa papa. Bikamwa. Tosala ba prière na mane mame Francis. Et mame Francis namona yo na libanda mboka. Osaba te sosana ndako na ngai. Mame Francis lobi naluka kuna kende ata Brésil ngabite Brésil te namona Brésil tango na Canada. Siko za wapi yo? A Canada papa. Ama inse be kusala mbongo voyage bien. Nazaki kutuna mbongo te Nzambe na wasalela Bikamwa papa. Nayebi Nzambe wana. Prière na salaki. Oye bango isusu. Tango tozosenga mbongo na Kinshasa tozala nayo. Te avant que seka ko mbongo yo pesa mbongo te. Elo na simaki pona bondela. Ekino wonini. Na obosa na oyeba sute mesele. Asma téléphone ayo. Téléphone. Après ça qui wonini. Pour na mbongo te. Après il s'est pas voyager bien zo beba. Biso beba. Yagine. Nabisa ki yo boye nasibi telefone ayo azobonela Nzambe mutu nyonso yo kobenga na telefone akabelo mbongo benga mutu nyonso tu osenga mutu oyo tindaka mpona Kongo basanga ko mbongo mais mutu atindaki yo mbongo plus de $400 etiti ya tokufa mpe ya soname. Donc au-delà ya kibomoto tokendaki na surnaturel de Dieu yo comprendre que Nzambe akopesa ezobomba oti likolo lola mpe tosimbi yango. Alors, ça va pas mon amour, dans la groupe Oyo. Tout ça, presque aux angatés. C'est-à-dire que nous allons témoigner l'Éternel, nous allons témoigner Dieu. Année Oyo, après si la tour témoigner Nzambe. Moi, au quotidien, moi, champ de bataille, bien prière. Sangaté pour la surprise pour les désagréable. Ça là toujours la prière. Frère Christ, je regarde 3 personnes de côté de la groupe. Maman Frazi, côté de la groupe. Maman Nangaï, 363 na souka na Congo. Côté de la groupe, beaucoup là. Maman Chancel, donc ça la carte biso monté, mais tout côté de la mosusu. Et ça va kozanga te kopambola biso na kombo na Yesu Masiya tobonde tolobi amen. Amen. Se présenter c'est chez bébé to na se na kati ya Rwanda Angola. Bande to salaka. Se présenter Mama Fifi na Brazzaville papa to pambola mi. Ya Fifi, nzamba pambola yo, ya Fifi. Amen. Papa, non, lobby de ça, la jeune, si on a un malade, non, mais la kiss n'a pas sandé ni lobby. Le gros maladie, ça va la titi à prière. Il y en a eu, la maladie, ça va la titi à prière. Sur la bouquet, donc au moment on priait la 12h, la 18h, on priait après au football. Amen, merci. Juste au Tikali, trop gêné. Mais pour le message que c'est un sacrifice, on ne va pas s'y prendre. Merci beaucoup, Lee. Merci beaucoup, la Kinshasa. Beaucoup la réalité, tu la suka. Beaucoup la réalité. Se présenter. Amen. Amen. Nani lisusu. Mame Frazi na Canada. Mame Frazi na Canada. Nzamba pamba Mame Frazi. Amen. Mame Frazi. Frère Christ en France. Frère Christ, on continue à prier. China souka, frère Christ en bête à ma mère. Amen. Amen. Frazi. Papa. Vous savez, Bandi Awa. Amen. Nandi. Mame Frazi. Papa. Surtout na saison okayo ba micro tala posa bitoko miso tala posa bitoko yo oza musala yo momote tona posa bambunda tona posa babitiaka da biloko eza ebele totya maboko toujours des places parce que Mame Frazi a de très famille ba so bimi bimi Mame Frazi Papa. Mama tona se wala azo ya décembre akuta toko na yo ata 5 toko pamba yo osanga solité na dina na komisa yo dimo yebi ngai bana yo tout ça là.
ya papa yepo yebinga musala nzambe na ye makasi na ye makasi kokutana ka yo te eza na ngudo na ngai wana yebi Amen. Masamba Papa. mwana mwasi oyo ala mama jeune mama de 56 ans sikoyo ke 56 ans mwasi kitoko yekana ne mwasi tanga kaka paster wayaka awa bame frase supporta ngai Amen. mwana malamu